soki na ye lisusu liboso na bino lelo ezali pona na uta koyamba nazo yambaka bandimi ebele bazo utaka na peine du soir epesinga pasi yango wana na bilelo na leka na tia penza titre ya peine du soir po bandimi mosusu ba comprendre bandeko mutu ayebi na liloba te mutu aza na na parole te. Quelqu'un qui n'a jamais confessé ses péchés, il s'est jamais repenti. À l'objet de l'église, croyant qu'est-ce qu'est la parole de Dieu et qu'est-ce qu'on attend par la prière. Ndeko tangu yake kuna afandi mbalamoko batelemi et comme tour sikoyo ya ezui sans pitié. Et quand on dit ezui, c'est-à-dire pitié ezate. Banoko ba mona pasi. Batata neki ba mona pasi. Batata mospe ba mona pasi. Tinda moto. Oyo ko zoye ezwa. Ebe bisamisa na bango. Oyo pe ako akufa. Mais mes chers frères et sœurs, sans verset biblique. Ndeko bino boyebinga nalobi ke tanga na yaka na koyi koloba te sans que natika bino sans verset. Et loko ezo lakisa bino ke ba pasteur netinga, ça je l'ai dit ouvertement. Il y a ba congolais n'Europe toze belete. On a faire comprendre le peuple de Dieu liloba. Oyo peuple de Dieu aina mobungi. Mais soko ayepa nanga alobi pasteur na comprendre sikoyo. Bazon lo bala tinda moto sans verset biblique. Beba na nzambe pourquoi bino ko kene epai bazon lo bala bino loko verset biblique ezate. Ndeko zela na zwa Bible tomeka kotanga nga na bino na Luc 9 51 à 57. Tokoyoka Bible ezoloba na biso nini. Ndeko nanga pa yozali soki oza na Bible. Ouvrez ta Bible avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de joie, pour ne pas vous dire avec beaucoup d'amour. Nous allons lire dans les livres dans l'évangile de Luc, verset 51 à 57. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54. Les disciples Jacques et Jean voient cela dire: Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ndeko nangai, à partir du verset, il y a évangile de Luc 9, 51
à 57 et bomi déjà makamubino na osala na paix du soir. Kaka Luc 9 51 57 et bomi yango Jacques na Jean, deux fils de Zébédée. Bayaki na molimo santo te. Lukula baboye ko recevoir bango ba sengi na Jésus-Christ babi non. Ezaka siko likama moto. To kitisa moto, to senga moto, to tindila bango. Et Jésus-Christ c'est une réaction à Jésus-Christ zanini. A retourner à Talibango babi mais esprit neza ko ndimi bino. Pona koloba bango ke moto ekendeke po sala nini kotinda moto po sala nini po eboma to mona ina Ancien Testament tango bazo senga moto baneko ko sala nini e baneko ko boma. Jésus a eu pour la vengeance te Jésus a eu pour l'amour et Jésus qui s'alobina bango nini je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Ndeko na ngai soko yoki verset oyo bongo yo kendeke na paix du soir kolexalaire no kotinda moto bima kuna eloko malongeza te. Loba na pasteur na yo, pasteur Jacques Alobi, pesa ye deux versets na nouvelle alliance. Parce que biso tozali kolanda ba enseignement ya ba apôtre na ba prophète. Ya nouvelle alliance, o tozana on peut-être élément. Ala ki sa yo verset moko Jésus-Christ to ba apôtre batinda moto. Boko luka ngo ezate. Boko luka ngo ezate. Ngale ba version na nyoso, boko luka ngo ezate. Alors, voilà comment bozo kende kotinda ka moto banda o banda kotinda moto vie échange kate. Banda o banda kotinda moto passe na passe. Pourquoi on a passé? Parce que ce n'est pas biblique. Ozo péché. Et tant au péché, Satan a le droit légal de te nuire. Yango no mona pas passé. Qu'est-ce que la prière? D'abord, pour yotinda moto, qu'est-ce que la prière? Les disciples n'ont pas besoin de répondre déjà parce que qu'est-ce que la prière? La prière, c'est demander. Demander et recevoir, disait Jésus-Christ à ses disciples. Dit, prier les alliés, prier les alliés, demander. Senga pa ya nzambe, eloko yo lingi. Mais ceux qui ont dit que monter ça sous prière, bana nzambe mawa. Na kote ya bino mikolo ya. Prière na prière na koloba na bino ke ezaka prière te adoration ezaka prière te louange ezaka prière te confession ezaka prière te na expliquer bino ngo yana ba ta ndeko soko za ndeko na yo yo na nga olingaka ye loba na ye afina pa ba kuma s'abonner atika loboko pa longoli soko na bimisi maloba ya nzambe ekoyamba la mopa na ye toza mingi te na zo ba bino vérité o ba yebinga ba yebike toza mingi te. Bon, mais ça, on a des aventuriers, Moutouboua Zane Moussel Nzambete, Moussouza Outine, Koutousou, dans le monde à ténèbres, aïe, je suis serviteur de Dieu. Yo penase bondo comme ya solo za Moussel Nzambe. Eh, bah là-bas, il n'y a pas ça. Alors, de Konangaï, Tokiti Sikona, Hébreu. Hébreu 10-30. Hébreu 10-30, le binini. Bible, c'est à moi la vengeance. Nzambe azolo banabino à moi la vengeance. Donc tango yozo tinda moto yo kanga mwana nzambe tango yozo tinda moto ozo sala vengeance. Alors lukuno yozo sala vengeance yo nzambe abimi. Alors tika na Satan. Parce que Bible lobina yo yozo na droit ko sala vengeance te. Bible mtuzolo banonde ona ke yo oza na droit ko sala vengeance te. Mais yo bani ko sala vengeance nzambe abimi otika na Satan. Yango ozo na bato bele ba otina ba moto bazo boma ba ozo kufa. Parce que on est au péché. Token a verset ya misato 2 Timothée 4:14. Boyo apôtre Paul oyo aloba mingi na bepitre. Apôtre Paul alobi na 2 Timothée 4:14. Ndeko nanga yo tozola ndanga izwa biki na papier. O pesa na faute. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Moi na nzambe ta mosala prière, prière na ye faut la suivi na ba parole d'amour. Yo moi na nzambe soko lingi moyini na yo, mutozo faire souffrir yo amona passe, il faut ba prière na yo ezala suivi na ba parole d'amour. Ce qui prière na yo eza ya vengeance au péché. Tokotala na Bible, beaucoup na prière moko ya vengeance ezate. Prière nyonso ya ba apôtre, ya ba prophète, ya Jésus-Christ, tout est avec amour.
Mais yo telemi neti nganga obandi koloba zwa yo soki fifi yo soki nani Marceline soki kingandi moto ezwa yo makamni osala wana eza ba prière oyo ya bandoki ba uti na monde ya ténèbres ba ekolakisa bino po bokende na bango nzela moko eza prière ya ba pasteur te ya bana nzambe te soki yo kanga soki yo osambelaka pai moko eke botindaka ba moto banda lelo bima nalobi na yo bima tozoke na ba verset biblique toke na Matthieu 5 43 à 48 Matthieu 5 43 à 48 elobi nini aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent et longoli siko moto yoki nokotinda omundi bozo kweya ozomona ndenge ba pasteur bino ezo bimisa siko ke bazana bomba faux baza ba pasteur te bino to mena ba pasteur bango bayebi ke ngana yebi baza ba pasteur te bango bayebi bino zo kumisa wana Matthieu 5 43 48 et bomi susu makamne bino moto ndeko toke na Actes des Apôtres 59 60 ngazo tanga nyonso te mais bino bosilisaka Actes des Apôtres 7 59 à 60 tangu balingi baboma le diacre Étienne alobi likambo te afukami tangu afukami alobi nini alobi Seigneur s'écria Seigneur ne leur impute pas ses péchés. Pourquoi alobi ne leur impute pas ses péchés? Parce que yabi ke eza bango te mutu ba décider basala ye mabe mais eza esprit o eza na kati na bango esprit o mabe yango mutu ezotinda ke basala ye mabe ozoko prière d'amour alobi ne leur impute pas ses péchés. Une prière suivie des paroles d'amour yozo telema neti nganga obimi simbuma misu moto ezwa yo nani yo ser dodo moto ezwa yo okufa yo mutu sala mabe yo tata mwasi Botika bandeko toke sikoyo na Matthieu 5 21 Matthieu 5 21 lobi tu ne tueras point mais yo so tina moto po moto azika kufadi me di ndoki tika ndoki asala mosala na ye yo sala yo soki ndoki azalaka pete de yo po sambelaka te soki ndoki azala te de yo pe osambelaka te tango yoki ke ndoki alingo loka yo ndoki alingo lia yo obangi oke kosambela mais tika ye olingo boma ye pona nini apesi autorisation boma ndoki autorisation boma ndoki na Bible ezate. Alors mes chers frères et sœurs totala na Luc sikoyo 23 à 34 na Luc 23 à 34 Jésus-Christ a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tatanzan Jésus-Christ bazo bomaye pourquoi tsengi moto te ezik sabamon se bo bango yake naye. Mais Jésus-Christ a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ndeko ngai na tango oyo Jésus-Christ a dit ko kufa mais azotika parole d'amour. Ndeko po longa mununga na yo po atikoka yo susute il faut ba parole d'amour. Tala yango na Bible kotala ngate bolingi ba pasteur oyo bazo me yela bino ba sentiment ba makamuka pampamba po asepelisa yo noko na yo asali yo boye ndo soki okene église oyo balobaka tata leki na ndoki noko na yo ndoki kingandi ndoki tata mwasi na yo yaya na yo ndeko na ngai bima na église wana eza église à division eza pona okabola bino ndeko soko yebi parole na ko prier ndoki mutako banga yo koza droit banga ndoki te ndoki mutako banga yo za droit banga ye te ndeko na ngai mais so zo banga ye parce que oza na parole te oyepe ko prier te yango no koma noko na ndoki tata leki na ndoki parce que oyebi liloba te oyebi ko prier te soko oyebi ko prier ndoki za mutu poso te
Ndoki na monde atendebe ndoki azali mtu apuso. Soko yebi ko prier, obanga ndoki te. Soki yo saka masumu te, mais obanga ndoki pete. Mais ozo banga ye po yebi ko prier te, otanga ka Bible te, ozala kati masumu. Ndeko na pesi no ba prière ozo lo bake, soki yo na minute ozo kanga okende pende histoire ko kende suste. Na minute ozo yo kanga okende pende histoire pour ba bêtise oyo ko kende suste. Ba pasteur na bino ba leka ba répondre nga. Ba pasteur na bino nyonso wana ba leka ba répondre nga ke ngana zo kosa. Oya ko leka répondre ngana zo kosa na ko zongela ye. Na ko wana vraiment na ko bimisa yeke aza faux. Na ba kuma na bino nyonso. Na ba kuma na bino nyonso obosala kuna ezui. Na bino. Mina boko misa ko na bino. Mais na pesi yo na lobina yo moko muto appelle de soir. Leka olo ba ngana zo kosa. Leka na ba verset na yo olo ba ngana kosa. Okoyela betuka ba verset ya Ancien Testament ko na osenga awa Jésus Christ biso za ba chrétien uti na Jésus Christ tozo landa oyo Jésus Christ aloba awa na ba porte na ba nyonso wana bandeko tozo tanga ya suka na Luc 10:19 Bible zo ba biso nini c'est Jésus Christ qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ah, ndeko nangai. Mais si vous avez moto pour ça nini? Ozana puissance nyoso ba pesi yo ya ko tambola likolo ya milimo nyoso ya mbindo. Pe balobi na yo, rien ne pourra vous nuire. Suivi français te luga livre la Bible lingala. Mais ce que je dis na moto pourquoi? Ngane na vandi awo, na tinda ka moto te. Jésus Christ alobi Bible na biso na 1 Jean 3 8b. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais pour détruire ba œuvre du diable, est-ce qu'il faut na moto? Il faut na moto. Est-ce que ba porte na ba Jésus Christ pour détruire ba œuvre du diable? Ba tina ba moto. Ba tina ba moto te kaka na lo sambo ndeko na ngai. Lo sambo. Et c'est lui. Mais aux bomanzoto na yo, naziki sa yo. Oh, je suis entré dans le secteur du diable. J'ai mis le fait et je suis parti. Une prière diabolique. Tant yo qui prière nous les sonnons lui au pédalo le sambo. Je suis entré dans le secteur du diable et j'ai envoyé le fait et j'ai fui. Yo lobi au vrai prière. Prière andoki. On a prière andoki. Na sanctuaire la Satan yoko nikuta kuna. Na sanctuaire la Satan yoko nikuta kuna. Mais on le ganga. Je suis entré dans le sanctuaire de Satan. Alors j'ai libéré le fait et j'ai fui. Mais aucun pourquoi? Il me libéré fou. Aucun pourquoi? Bandeko nangai. Oyo akende kena peine soir. Parce que nous sommes la prière oyo bandoki. Na sengino bimauna. Naza pasteur, na sengino bimakuna. Wana baza batu moko soki ba bane ba format ba on je sais même pas. Bazo kanga, ndina zo ba bazo kanga. Naza pasteur oyo naza chevronné na liloba. Bango bazo kanga. Alors ba pasteur na bino na appel soir. Boyebi sa bango ke pasteur Jacques alobi bon le kabo contredire. Et na lobi na bino so ba leki ba okende ko zo biloko moko boye ya Ancien Testament oyo nzambe bana osenga moto pa ya nzambe. Na nouveau testament, nouvelle alliance oya biso. Kuna to boka yango te, mais na nouvelle alliance oya biso, apôtre Jésus Christ prophète mutatinda mutazate. Biso na ba enseignement, ya ba prophète na ya ba apôtre. Alors bandeko ngai, je crois que nazo obligé sikoyo ya kotika bino to pardon. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, merci beaucoup. Nabino Mutukutu Kolandanga, je crois que vous êtes suffisamment éclairés concernant feu. Ezui. Ils ont suscité. Merci bana nzambe pa molabino kokutani na mikolo ya merci beaucoup, au revoir.